Bolandi émission to solo la yango na mamuro na pesi biso bambote bisika to zali bachor internaute na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que banabilaka TV ya mamura pesi biso bambote bisika to zali ya mamuro na tombola nzamba lula nzamba bomoi nzamba Israël oyo asala kabiso grâce ngolu kolala kolamukeza habitude bandeko nanga kande na loba kolala kolamukeza habitude bandeko ba mort subite eza na kati ya Luanda pour l'instant épidémie kaka forte fièvre grippe ezo banda biso na mukusa na gorge mukusa na matoi mukusa na zolo et directement bandi ko peso ba fièvre ba vertige quand tu allais à l'hôpital pas kopesili okufi ngamo mamu na bino na leki nango gloire au Seigneur ma fille azwa quitter mais ngamo ko na leki parce que les épidémies do soke zuyo et zu mwana zuyo kuna oyaza makasité ekei yango bandeko na ngai kolala kolamukeza habitude soko lalo la mukifo kumisa nzombe ata ozali banda toza poza na bandeko no tikaka libota na maboko ensemble po oyo ezokomela biso na minute o muto ayebi yango ezaka nzombe oye koya lobi ezaka nzambe ngana otomonika lelo tomonika na minute oyo je crois na montre nanga déjà tozo kele déjà 15 heures na ebite pano eza heure nini sko tito koma 17h 18h muto ayebi yango ezaka nzambe yango il faut kokumisa nzambe bandeko na oto sala émission asuka mena suka na kokite zolo ekokate mama Océan benga ngani ngabi na okokate voizo lezo kausa voix na minute yo sala bokoko kota boezongisa boezo simba te pona nini nzoto ezo permettre te gloire au Seigneur nzamba sali grâce naza siko a bonne santé mutu ebande ko beta miso moto et tout là eza ba effet ya fièvre wana oyo ezo sala biso siko na ngola protection ezali nango meko se protéger à solo ezaka na isumasi ya bande ko amamour bande ko nanga merci beaucoup bande ko nyoso benga ki mama Océan bande ko nyoso benga ki ngai oyo bolinga ki toyeba suite ya émission ende ko na biso lisolo ende ko na biso oya mwasi mama Bokilo a changé ki résultat na ye ya malade na ya examen na ye na mobali na ye ke abotaka na ye mais Bokilo lobi abotaka te bandeko bobenga ki pona lisolo tozo landela lisolo na bandeko nanga lisolo wana jusqu'à présent mama Bokilo aboyi mwana mwasi na kende mama Bokilo alobi akuvana na belle fille na ye et belle fille na ye yende mutu azali ou soit akekuta na fille wana ayiza fille na vérité tellement aza mondele a expliqué ye clair que moi nga bala makamno so mwana nga bandolo bezali lokuté za kinde ye et tozo zela kato ye ba suite la sœur a coquetté mais jusqu'à présent la sœur aza bleu jusqu'à présent la sœur azali bleu nanu ba signaler la sœur te oeza ona landeli na mwa mokie na minute na ebité mikolo na komeka suko benga kapona landela merci bandeko nanga nyoso oyo boza toujours en direct na mamuro yo poza kana ba histoire na malamu et bongi pe opesa pe mamuro bongo mamuro abeta yango asola ngo pe na mokili toyeba kosunga na bandeko nanga musapi moko esokola kelongite kasi oyo za nango so to bakisi okuna ekoyeba pe kopesa yo réponse na ba commentaire oyo ezalaka na émission ndeko kobosa na pete soki olandi émission oleka na ko partager lisolo oyo landi pandeko na mamour leka na ko partager yango peut-être pe ndeko musazo leka na ka oyo ndeko toyebite mokileza monene ozana ba répertoire na ezana ba ami ebele WhatsApp publier Facebook banda kotambusa mo ba lien wana ekosunga pe bandeko mususu kobosa na pete kotia commentaire kopesa contribution na yo déjà bandeko bosala rangonza malola aleka na opambola bino bandeko mamour lelo mamour eli bisoni na mokona lelo aeli biso lisolo moko na ebite kande na lobaka maya vale super puno yo donc bale wana munene Océan du Congo na ebite na loba nini eza libabe eza chance eza problème na lobani bandeko nanga bolanda lisolo ondeko na biso apesi ngai yango a confier nga lobi mamuro eza histoire nanga mamu eza vie nanga o ezo lekela ngai siko na minute oyo eza histoire o nga na pesi yo ndeko nanga sunga nga pe na bibo ngai pe
naza na ebala monene océan du Congo, naza na famille na ngai ya monene o pe basungaka ngai na ba conseil ba koyeba pe ko conseiller ngai ainsi que nga pe nazo yango na mema epai na yo na capturer soko za na makoki okota te na chaîne mais na capturer quand même ba commentaire ya bandeko oyoka résultat la yango bandeko ya mamour to landa lisolo na bokebi makasi to sunga ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso azali congolaise ya Congo Kinshasa mais azo vivre na minutes oyo na Tanzanie azo vivre na Tanzanie mais na bandi na zo mwasi mapona koma na Tanzanie ne lisolo na ezali wana bandeko to landa yango na ya mamour bandeko ya mamour bongo lisolo mamour eli biso ezali nini bandeko lisolo ya ndeko na biso ya mwasi azali bongo na Tanzanie kasi vi na ye elekaki na Lubumbashi na Katanga na province ya Katanga ya Air de Congo bandeko ya mamour ndeko na biso abete linga lisolo lobi mamour na ngai j'ai un sérieux problème je dois vraiment porter un na cœur et luka osunga ngai na pas na bino to sunga ndeko o bandeko lisolo ndeko na biso ezani ndeko na biso bazali na Congo Kinshasa et bazaki na Kinshasa papa na bango bayeba komite bango na Lubumbashi bazali bongo bato edel bato SNEL bamitaki bango na Lubumbashi et bakende ko sala na Lubumbashi nde bakende ko sala kuna na Lubumbashi bandeko nanga papa ayeba kokufa papa ayeba kokufa et maman aussi ayeba kokufa kotika bango batikala ki bazali na famille ya 6 personnes 3 garçons 3 filles ye azali cadette et bayeba ko soit vina bango mbelekeli bango na Lubumbashi kotanga makamunyo surtout basali vraiment na Lubumbashi et motozo ki responsabilité na bango ezalaki grand frère na bango ene na bango ya na bango ya mobali pe ayeba kotika biso déjà azali sous na mokilité sala ki accident azaki commerçant ayeba pe kotika bango ye mutabande kozwa charge na bango na famille et tango ndeko na biso wana azalaki ko bazaki na Lubumbashi ndeko azalaki bongo na copain na ye na morade na ye adaki na copain na ye babandaki ko na morar babandaki ko sala bolingo et ndenge bazaki na ki chéri na bango bazo vivre na ko vivre na ka bazo vivre bazo continuer bandeko nanga ba umelaki la fille asisa ipe ba étude na e grand frère ba kotika bango parce que grand frère pas aki commerçant abandeko sala Lubumbashi Tanzanie place oya zalelo na ba camarade ya grand frère na e nde ba bengisa e na signe ya reconnaissance kaka ndenge ezalaka na vie et ndeko na biso pe moi ça qui courageuse mon côté ka ba biloko na bango vraiment bazaki na bango na vie malgré ba parents ba kufaki grand frère telemaki et tout ba ope bazaki na samba telemaki pona ko ba kosunga baleki na bango et ye moi na suka alobi tozaki na biso bien et jusqu'à présent pe tozali vraiment mabete nazali na nga malamu mais nazaka na problème et problème na ye ndeko na mobali o abandai kosunga ye kaka ndenge ezala ki chéri copain copine obimi na obozongi na bino na poko donc ça ata oyeba ba famille te banite moyebi quand même maman na bango yebi quand même papa et tout ba sala love na bango ba vivre ma pendant un temps et ndeko na biso ya mwasi bandeko na ye ba ki ko solliciter le quoi ya vraiment courageux za bana déjà okeba kasumbale sa ko soma biloko ko yana ngo na Lubumbashi et ndeko na biso ya mwasi aibe ko bana ko soma makaya bo kendo teka yango na Tanzanie bisika grand frère na cop grand frère na banga bana ko sala et yepe ba lobi ke ba ko taka na ba cop ngo parce que e bana ko bikisa ba bana ko sunga bango za fama cop ya malamu et ndeko na biso ya mwasi abana ko kende cop akomi ko kende et tant wazongaki ndeko na biso ya mobali akutaki lisute akutaki susu frère o banamoraka te namorado na ye azalaki te et alobita akotaki na banet akutaka ba message que non a voyager brisque ndeko na biso akendaki Kinshasa po akende Allemagne et bandeko wana pe muta banai ko sunga bango le plus na famille ezaki grand frère azaka na Allemagne et tout ndeko mwasi pe bazali na boka ba chéri et tout a moya kende pe pa na bango te akende koyeba ka ba camarade et tout atuni esili et ndeko na biso ya mwasi a continuer ki vina et na ko continuer ndeko na biso a se retrouver ki na zemi ndeko na biso a se retrouver na zemi akomi na Tanzanie nde ba kende oteka avanda zotanda biloko alobi na oki bien te tanga yoki bien te wa sentir vraiment que non ba nausée ba septum ya zemi ake no sala test bo examen kanza ki malaria to nini ba bise ke uzana zemi nazana zemi uzana zemi mobali asi akenda zemi ya jeune garçon wana mayele etamboli bandeko na ngai mayele etamboli famille wana ya mwana mobali wana bazala famille musulman
balinga ba chrétienté et tout la fille là semble la ranae Jésus et puis bango ba musulman et abana moi na okena ko affronter problème on a té abana moi ningo affronter problème on a té a mi bombi pa na bango 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 après 6 mois grande sœur oya landi aye ko réveiller ayo non mon bien te non mon santé bo chai ko yebisi tellement tala ka bato balanda na rande bazara mo ba guerre d'esprit ezara minka ninga na Jenny ezala moko ba guerre d'esprit moko levier donc tozala ka bon biso bato to landa na mo ba guerre d'esprit ezala et puis ezara na amour bien bato balanda na o batika na mabele balinga na makasi mingi malgré ba dispute malgré incompréhension balinga na makasi et na pesi bien son bote bato bolanda na wana pesi no ba mbote o bozona rasona pas pamba. Vraiment de connaître moi ça va dire que quand ko takine papa parce que moi échange de paroles et tout et ko c'est véritable ni nanza boy na bande ko vivre na kingani oyebi e ototaka kana oyebi nde azabo azali su ate a voyage bon moi ba itabina eba na ka utika voyage boy na kuchi menga na ngazemi te ne ole pas moi ça si on la zemi kande to kufa papa maboyo so ya kufela biso e ko simba te ndikwana andimia bota na yeba ndeko na yepe ba fandi ba leli lisu wana passe ye na famille et tout ba lobi na ye point nini foto ke koluka ba famille wana foto ke ba famille wana famille on peut bango bazolo ba bolingo mais pona ngana mona ngona isa mo bolingo te ba lobi kina loka bango sanga ba bolingo ba laisser tomber ba lobi bon famille loka mo mbala ba kenda na exposition na ezo yeba na te ni si ya te téléphone ni internet ni to fa na biso to juka mo na suka biso musu to fandi gloire au Seigneur aye ko bota boti mo na mobali aboti mwana mobali et tout photocopie ya mwana mobali wana photocopie ya mwana mobali na pembe ya kosakana tinga na mona photo bébé kitoko makasi mwana mobali wana akenda na epa kenda kan ndenge ezala ka ba mitambula pipa o vika ya kutambula mwana ye apona minute mwana na za 5 ans mwana akoli déjà bando tikaka mwana kenda neka ba vie akenda ka oteka vie mabete ya bandi kwa kenda oteka nenga kenda oteka na mwa staff kande za bozoteka ya monde biso pe ba mamuko ke lufu esenga pe na poko après koteka na lufu bobongami bovandi quelque part moi secret moi pichou tija na mwa kwanga eliami et ça la bien et yepeto basisi marché na bango aki kozonga bakeno hotel babande ko fanda mwa libanda na ngo basala mwa ba pichu mwa ba makayabu mwa ba nini bafanda kyo na famba bandeko po balia kaka ndenge ezalaka bino mo boyebika hotel bana poto bayaka bana poto pe bayaki bana poto pe loka bana poto pe ba tonton gentil ba tonton bien balinga po mona ba tantine gentil te ba tantine gentil pe bazaki wana ba collaborer na bango masolo bonjour boni boza bien et tout la fille parle bien français puis bandu ko soando so ba qui vraiment intéressé et ba tout nyo sala nyam non ka nga otekanga na fanda nga na machine ya ka oteka ok c'est bon mais naza ba projet ole na fanda machine ko so mara biloko nanga na ya ka kuteka ka na fanda na awa na Tanzania ok Tanzania za bien biso pe to ina biso mo ba faire na biso et tout to na ba groupe ba master to aki na biso congé vacances et tout il faut to zonga na biso ok c'est bien na mwana betele beso na mwana et tout à l'activer la photo à mwana et tonton bien aussi et tonton déçu na poto tonton déçu ala yi mobala mundele simbate et tout bas bandi ko sona bango mi balé et pas expliquer na mbali boy boatika na zemi ngape na eba na ngate que l'homme a kenda na ya ok ça va ba comment on peut zakebeli ata batangi mobali comme Pascal ba Pascal na mokili vaze belé ata ba lobi na mokili comme na elor ba lor bazé belé donc yango donc kombo gaga comme petit frère nanga eleki nango bandeko na ngai et pavandi alingi pe fi yango alikambo mama na likambo fi yango pe sérieuse mwana moko bien atanga intelligente ya kosakana te mobali pe yaya awei na ye yaya awei alobi yoku tusoke pe na poto okoumi anote pona no ano kano wa bien ozabi pe botu mona kitoko donc eloko ya intéressé nga makase pa neza na mwana niveau boti mwana okitoko na okoka supporter te foka ka to sala masolo esili nango bakoma bango pe ko solo la bolingo babenga na bango toto na biso pasonga na epoto babenga na ka bandiko na ngai babenga na ka babima kana bango basala ka bolingo eloko ba toto na biso pe bazali banda
Bah comment la baron a pour ça ba fille mon casa courageuse oiseau débrouiller vite tout sang moi maye les kandingi zala. Tonton on a qui confier la fille. Après ça qui est confiance ba bando ça makambo parce que tonton on a soit na poto aza célibataire, a marié té. Aza célibataire, aza aventurier, peut-être aza célibataire. Selon l'histoire, il y a ndeko moi aussi. Bah comme il collaborer nan ndeko, la grande dame son papé babilo comme sous outin de la mobali kuna babilo ko fatinda et yebe mobali ba ça va faire à kota lisuka na kopa na ba makaya ba moi si ba comment ça la pena ba faire mbongo zo keni makampe comme okena ngo bien kitoko. Bien, pas de problème baza makambu ya bien. Eye ko arriver nini bandeko na ngai place likambo na biso eye ko banda lisolo na biso place o e bandeli yango yo mama ya ba garçon wana aye ko kufa tangu mama wana aye ko kufa kande ba fongoli mwa mopepe nga ba mboka ka ndenge ningana kiona ba fongola ki bandeko mobali aye ko benga lobi mama nga akufi mama na nga ndenga akufi na Lubumbashi wana il faut ka kana ya nazo obligé na ke Lubumbashi pa mama nga. So pour y Lubumbashi et pour ça la coûte bien de la caillon déposant na boue au lieu na ça la ba dépense mususu à partir ba mbongo yoza nango et ko permettre à biso to ça la ba dépense ya ba makamu mususu combien la fille là elle est sérieuse abi bon na live ma mbongo ya tonton wana avec na mbongo na ye $10,000 abi na ina mbongo ne $10,000 na tali pe ba calcul ndeto bande ko sala et tout na yebisi pe ke na mwa bloc mususu to sombaka na zakina marchandise déjà mais na maboko na ko za na ba 6,000 les amis va bon l'homme c'est quand même on a marchandise tonton n'a pas essayé ça va c'est pas un problème déjà le marché bon on est à bien gana on quittera moi quelque chose na quitta mais j'ai mon jeune frère pe alinga aya tellement quand maman y est pas bimi kala ça fait déjà 5 ans yango 6 ans donc il faut y pas y toujours ensemble na jeune frère non ba yako ande ko lisola théâtre télé sur la film tende ko nga bio ndeko mamuna mona ngona télévision abi ndeko mamuna mona ngona novelas ndeko mamuna mona ngo na télé mais na monya ngona vie na ngana minute ono yeba tende ni no sala abi ba ye ayesbe ba yana ya betela pe biso pe yebikati sito za ba ya basi nga mama ngabutanga muko ba ya basi soka ba baza ba ya basi bazanga kalisote ko betela ba yana banga basi lokwa ye pena ko balandana na basola makasi abete so asa panza ba photo ya tonton wana panza ba photo donc famille mama ba yebi pena ke no basi bazui beau frère na bango mwana ya Allemagne beau frère kitoko beau frère na bango famille na bami bezaka na bolingo na ngolo kwa ba famille na biso bala mi pe biloko ndeko mobali pa yaki ba bengi sa pende ko na biso ya kutena ba grand frère moi si na Lubumbashi wana ba yambana ba skutana vraiment papa pe play yo wapi azo saka moi si cha moi boy ba pe ba yaki ba sepeli pe na tonton un bon tonton estili eleki nango abino comme ça jeune frère nanga et tout jeune frère nanga ni mtu ya za ani dia donc fala la nanga mais ayeti nga kena nu ndaku ya kuana esima et tout to mona na kamba la sima bakute na bayana basololi ba panzani bandeko nanga e na matanga ndiko na biso mwasi ay okay matanga bi mais ko pa banani ay bisika li pasa o balanda na bi o balai bango mi balabi ito manani ngasina ya oya sina ya ni ipo banani ko papa ya nani bana bango kasi mama na bango te ba be système ngo koma ka balona boye basali ka balona aziko yakana mama na bon mel basa ba kuize ay tali biso to kene ndeko ne wala nena sima se ay tali to ke to kota biso to ye e pa muntu ba vandi bien ba mona ngane ba vanda kana boye voiture ezokota papa ya nani oyo mobali na ye chéri na ye wana we asunga epe bele wana azokita na grand frère na ye bango mibale bazokita ba uti ko sala ba shop na bango ba chana bango basokota bandeko mwasi alobi na yebite mamu na tawana nzamba za bolingo nazoyeba te molimo na ngeza ki lisuwana te abi na koma ki vraiment lokwa mutu ba okota na kati pona oyeba te na opesa bango mbote po ba oyeba na direction na biso abi ba ndo ya direction na biso place na zaki na kweya to na bombana na moni kaka grand frère a konti na lupangu petit frère aye tango aye pa ya moninga
je te cherche. Il va noter, moi je te cherche, viens. Bah, tellement, on a pas ça, il peut. Mais il n'y a pas de oh. Mais moi je te cherche. Beaucoup m'a. Na bêti 2 tours, mais pas la bino. Na kuta na batute. Et tout. Beaucoup, oh non, tu te déménages, tu le commences. Mais oui. Na bêti 2 tours. Non, il y a un grand frère, un grand frère, un grand frère, un grand frère qui est dans Zaboé. Dans Zana copine, dans la mona, tika fona mona, et tout, et tout. Na mona, déjà na mona, malgré na kenda, na la kaete, na sala pe mo ba vie na et tout, ne fona mona mais au moins habiter encore na oki sina sala ba vie na zumwa kimia. Na zumwa kimia. Mais au moins pas tuni obala bi oui na bala na poto na bala et tout na côté na jeune fille moko makama ba document et tout na eko bala et voilà et na zala na vraiment na zala na ah bien ozana bi oui na zala c'est une fille bien aussi comme toi hein, ça fait un bail ça va ndeko mobali azongi ayena na bulu ya bolingote mais problème eza siko kamasong ezali po mwana aza wana na kati bande kwa mamuro mwana aza na kati deja sikoyo ndeko na biso ya mwasi akoyeba te bandeko na ngai akotuna bandeko aloba parce que maman kufi enterrement bientôt là bazo kunda je sais pas ce basi bakudi parce qu'après ça une histoire oyo ezaki semaine passée tellement on a bêta qui en ote n'aurait au côté peut-être na tourner non makamo mususu ça on se connaît nazo bêta boine nazo zonga lisusu pour la cause ba information so ibasi bakundi bokile susu ba alobi nazo kokate na yebisa yeke to botaki naza na mwana na ye na maboko nanga una kunda kaka lisolo netika lokwa déjà yeye na ye tozo kota na ba processus ya bien parce que son grand frère a pesinga déjà confiance a pesinga motema a pesinga tout na sala nini mamona ngai likamwa somo elobaka yo maya vale super pine maman océan du Congo la maman sage ba maman na ngai mwana na bino akwei na likambo oyo azape mobulute akotanga pe ko mwa nzambe na monoko so une fille qui craint Dieu aussi ayeba ki pete bandeko bakomba ngope koma ebele lelo bakobenga mutu opembele lobi pe pembele ngape na yebi pembele mwabala lobi pe kuna nakutana ina mutu mo ba obenga ye pembele na baluki pe boy natali mais na leki na ngana bi a o ngana yebi eza ote bandeko na ngai ba maman upe na mokili bazebele ba lompinga pe bazebele soto beti na kati na internet ya okokuta bazebele alors oui maman j'avais pas l'idée mais je connais un peu l'histoire abanda ko beti na que non on a un grand frère azana kati ya Allemagne maman nanga bosunga nga jeune enfant il y a 5 ans siko mwana pe asi abala na ye o pe koto azo pesa ngande bolingo ya moto moko ya o yembi papa na biso Moïse mbie alobi awa na sena moi bolingwa solo pasi yango na moni eloko te na zongi epa na yo yaya na sia moi ozimo eloko bongo ngongongo bolingo ya solo agwa pura oye bengaka biso awa mai ya pure yo kutani na ngoye siko okotika ndeko mobali pe kuna bazande na makambo fo ba construire fo ba sala fo ba zongisa il faut ba balana il faut ba kende siko mobali ndenga zana ayebi te ke mwana o mwasi azalaka ne eza mwana na ye le gars aussi ndenga ye ayebi se kaka le même jour bakutani de bando swana bango et puis donc azana ekutu shotte na la fille malgré que tu peux la fille bien là ah non c'est une jolie dame malgré que tu kitoko mais azana ekunate a s'emporter na bonne mutayi bise na vérité non azana moi c'est tout et tout à l'accès tout ma photo et puis moi ba curiosité on biso une dame là-bas à la maison et tout la maman des maisons font comment il opposa bien au bali non na bali te pas c'est nga na relation na nga na bali te et tout mais akokina nous kobimisa te ke ndengo kendaka wana ngana tikala na gravida ngana tikala kana zemi ngana simesala kiboye na yana ngana famille na ote pona boy bande kona nga sikwa azoze la prend enterrement yango lobi lokola enterrement ya mamour ezo kende kala te koleka nango enterrement soki ka bakundi awa makambo esili tango bakosa makamba famille ya choc ya maman nazwa courage nakutana na ye bisa ye ke mwana za nango eza mwana na sikoyo grand frère est-ce que toko continuer
Pour niveau ya bolingo naza na ngope na grand frère na ye eleki. Siko nga pe naza komi tout l'état ke kaka mutu. Soki pe abombi pe likambo yango. Sera que soki lele komi ki abala na grand frère. Sera que le ki ako permettre ako beta lobi sole par yate. Que moi la moi swana nga la bima na ye, moi la moi swana nga na zala na ye. Bande kwa ya mamuli solo mamura ele biso yango yo. To sunga ndeko na biso, ba papa na biso amayele, ba mama na biso amayele. To sunga ndeko na biso. To sunga ye akole likamu oyo. Ayeba ki yango te. Aza na ye kaka jeune fille. Akuta ina ku mobala senta ye ya voyage. Mobala yango kaka yesu sa kesu ko tombe amoureuse. Ya mobali yango. Bakuta ina bango peso na mboka oyo azo kendo sala business. Lelo na minute nde tozoloba. Azala kane na Tanzania, azaka suna Lubumbashi te. Mais ayaki Lubumbashi pona matanga ya Bokilo. Fitir Bokilo na ye oyo akufi. Entre parenthèses bandeko. Ti mobali akoma na niveau basala ba business ya makasi ya bongo na mwasi. Sera ke baye banite. Sera ke baye banite. Na mokilo koma na ngona vitesse Android. C'est vrai que bayebanité, c'est que basi bayebani, c'est que ma camion ceci eleki, c'est que déjà nyonso esi et salemi. Siko bandeko, bo sunganga mamour na bino, place wana nde na telemi. Pour la minute on peut basi bayebani na bango. Est-ce que ndeko mobali wana akwa ko supporter? Moi ça yebise ke na bota na leki na yo. Mwana waza mwana na yo. Abala moi si o ya bota na leki na ye ba vana ndako moko. Auji déjà ko zo déception. Na poto. Tout le bandini, les linges ça se lave en famille. On appelle ça linge ça les laver en famille bien zandinini. Pas de comme amour et amour des akio mamour et la kibino na mukona lelo. Maman na Florence ya lingi bino mingi maman na Dimercia. Alinga rabino mingi vraiment ya mamour apesi bino bambote ebele bisika bozali. Ya mamour apesi ba gros bisous bande ko nyoso bolanda ka mamour bande ko nyoso bolanda ka mamour. Puta no mamour ndinga zo toka obomona. Na zo toka moite. Moi le malidi ka soki leki na komo kauka na ko kate mulungenga abino ezaka papier zaka climatiser ezaka na ko pangusa kaka amoite donc so na vandi dans cette émission papier wana mobimba il faut sila pour na zaka kabwe na maquillage dans il faut elongwa bande kwa mamour wana ezaki mamour na bino nde aela kibino émission oyo pe lisolo kitoko ya ndeko na biso ya mwasi ya bombita ko kanga motema te alobi mamour eza genre na ngai te mamour beta bongo lokole bande ko nanga bolobini na oboyoki bosunga ndeko na bino ya mwasi azaleki na yo azamwana na yo asengi lisungi soki pazaki na posa lisungi te anga beta lisona ete metan ko apesi yango c'est kaza posa lisungi na bande ko bolandi biso tozozela ba réponse na bino ba pe bobenga kanga nazozela ba appel na bino nzambe ya lola aleka nako pambola biso nyoso ba oyo tokobenga pe tokopesa contribution na biso na émission oyo to mona na biso à la prochaine occasion ya mamour alingi biso mingi que le Seigneur nous bénisse. Ciao.